Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre aussi. Votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na kati la personnalité TV na wetali masolo ya mapangu. La personnalité TV na kati ya Bibwa, précisément na BAT. Donc toza mosika penza te na Bibwa. Après Bibwa nde BAT. Donc toza na kati ya BAT la personnalité TV. Sans plus tarder, si qu'on a télémi, derrière moi, bozomo na déjà banda kuya bien ezotongama. Nabi bokota bos abonné et il y a trop na kati la personnalité TV donc zala branché et scotché na la personnalité TV bozomo na bino moko paysage na kati ya BAT bozomo na bino moko paysage comment ezali bozomo na ba voisin bazotonga eza place moko déjà bato bazofanda y a de maisons bomoni ba jolie maison où ezana pona koloba courant ezali mai ezali 5 d'autres bête lango masolote binomoko bomoni na kati ya bilili place tozali eza pene na mai donc oza kotoyo ozomona pe mwa mai na mopanzi esiko bomoni eza ba place oyo bazali kokata 15 mètres sur 20 16 mètres sur 20 car ndenge bozomona bilili ezali peut terrain ya munene eza terrain munene esiko bomoni batongi wana eza déjà esika moto asombi eza esika moto asombi ndenge bozali komona na bilili esika moto asombi vraiment nasir bozo sepela ko sala ba découverte avec votre humble servante Vinicia femme noire toza na kati ya BAT bomoni construction ndenge ezali bozomona esika espace terrain vide ndenge ezali bozomona pe na mosika bato bazali kosala nini bato bazali kotonga tolobake esika ya mosika ezalaka te esika ya kobombela mbongo eza nde na kati ya mabele ezali likambo ya mosombi ya dans mon tekina mosombi wela c'est le temps toluki toyeba pour bozawana bozaka toujours attentif pour na koyeba et ba prix c'est comment balobi awa bakena bango mosikate balobi ba terrain na bango ya ba 16 sur 20 plutôt et eza penza babandi yango na ba 6000 osololi babi 6000 osololi ezaka likambo ndenge bozomona bino moko babi 6000 obeti masolo eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki pourquoi pas obeta lisolo babi 6000 à discuter donc ezaka likambo za likambo paysage moka kitoko donc mai ezali pene bato bazo sokola mai ezali pene occupé ko ça moi c'est touristique donc bato vraiment bazali kosoko donc tozomona ndenge ezali donc bozomona ndenge ezali bozomona penza na kati ya na pêche osalisi touristique au canaliser mai en tout cas eza esika moya kitoko mo pepe kitoko nebike bana poto bolingara ba place ya boye bolingara ba place ya kimia ba place ya mopepe donc yangonde bino bana poto bolingaka eza toujours mosala ya votre humble servante Vinicia elle la azakaona pour nabino babosenga nabino ça fait partie ya mosala na biso balobi awa wela c'est le temps babi ke musikate en tout cas betali solo pusana benga numéro eza na poste téléviseur na yo okozwa mama Doris le mafumu na gaz akosala ke ozwa lopango na kati ya Bibwa précisément na BAT donc biso tozawana pona bino toujours bozomona ndenge balobi gombe avant ekoma gombe lelo bato bamona bandako en otage ya ba 4 5 6 niveau 7 niveau mam ezaki toujours zamba après zamba bato bako kata malembe jusqu'à ce que lelo
ekoma gombe limete ndenge moko po ekoma limete boyebi ndenge ezalaka donc bali solo ezalaka ke ebandaki na zamba malembe esali nini ezwi ampleur place ope bozomona ekozwa ampleur kaka soki bino pesi yango ampleur soki yo opesi yango kaka valeur esika ekozwa nini ekozwa ampleur parce que mutuka ezokota ti na kati mutuka ezali nzela eza bien nzela eza bien courant ezali mai ezali en tout cas biso eza toujours mosala na biso ndenge kato mesana kosala donc yangwana tozola kisabino ambisi bazabakana na sir bozomona penza ndenge ba place ezali ndenge mosala ezali kosalema na kati ya la personnalité TV donc tozola kisabino bozomona na bilili bomoni banda ko ndenge ezali kotongama donc ezotongama na ndenge ya kosakanati eza mosana biso na kati ya la personnalité TV donc wela c'est le temps comment orozala jamais déçu na kati ya la personnalité TV donc tozo benga bino ba très cher abonné la personnalité TV en tout cas toza na bosenga na bino na kati ya la personnalité TV Kinshasa po ekoma la belle ezosenga loboko na loboko donc main dans la main et biso nyonso to komisa Kinshasa la belle kaka ndenge e senga kapenza ndenge ezali Kinshasa ezongela biso la belle ezosenga ke yo otie maboko ye pate maboko ngape na tie maboko donc opesi ndambo la belle na ndenge batu bazosala ba construction ya kitoko penza donc biso pe toza na bosinga na bino bopusana toza penza na bosinga na bino na kati ya la personnalité TV toza na bosinga na bino na kati ya Congo boya ko rendre Congo notre beau pays boya ko komisa ngo lisusu kitoko koleka na ba construction ya kitoko tozo continuer tozo tambola toujours bozomona kaka bino moko ndenge ezaleli donc bozomona bino moko ndenge ezaleli ya de borne où ezali na kati ya ba terrain na kati ya terrain oyo ba borne ezali donc biso mosala na biso ezake kosala appel na bino batu bo rataki na kati ya bibwa c'est le temps donc na kati ya BAT et c'est le temps tozo benga bino penza tozo benga bino bokota bosabone bino nyonso bolingaka Vinicia bolingaka la personnalité TV bosabone pona kokoba kosala ba découverte na kati ya la personnalité TV on est là pour vous donc tozaona pona bino pona kosela bino toujours mosala kitoko kaka ndenge tomesana bozomona bino moko bozomona babi ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteke avec 6000 yokoma pusana beta masolo biso tozali kozela yo na terrain ya 20 sur 16 donc 16 sur 20 biso tozawana tozozela bino maboko vraiment ya kofungwama papa mama jeune fille jeune garçon en tout cas kolanda bioka yokateke o eza musika ezabwe non babi eza esika batu baza na sir bomoni ba concession bomoni ba ndako kitoko ba construction plutôt bomoni ndenge ezali donc courir ezali batu bazali pusana beta masolo on est là tozozela bino. Merci, il y a trop nabino nyonso bolandi imonge nabiso ya mokona lelo nakati ya bibwa précisément nakati ya BAT nebike bozalaki ya kosepela komona mai ndenge zali koleka bozalaki ya kosepela penza komona mai ndenge ezali kolekana donc nasir boza ebele yango na kobi ko ebisa bino bozala toujours branché scotché collé et na
kati ya show na bino la personnalité TV. En tout cas tozawana ensemble na bino babi on est ensemble, il y a pas de souci. En tout cas biso tozo benga bino parce que yango eza mosala na biso na kati ya la personnalité TV pona vraiment ko benga bino biso tozo benga bino toujours po toza na bosenga na bino tolobi bokota bozala branché bozala colle bozala scotché na kati ya la personnalité TV pona kokoba kosala ba découverte. Il y a bien babi découverte, il y a bien nulle part ailleurs, c'est sur la personnalité TV. Donc pendant ça la ba découverte babi nulle part ailleurs ko zapete et kota toujours na kati la personnalité TV au kosala ba découverte. Il y a bien makasi koleka babi biso tinati tozo ba mosala et mosala kitoko toujours. Donc merci, il y a trop na bande nyonso ba abonné et il y a la personnalité TV. En tout cas merci, il y a trop na bino nyonso bozomona paysage en tout cas boya ebele tozozela bino maboko ya kofongwama. Pourquoi pas merci na ba membre na biso ya soutien il y a la personnalité TV. En tout cas et merci ebele bozomona bino moko mosala ezo salama toujours na kati il y a la personnalité TV. Merci na ba membre soutien nyonso tolobi Arlette Matoko Liso ya Nzambe MBC bazabakana ya mo général John Kimbambu Badiva Westwood Givwama Maboko Bonk na kati à London City et sans oublier Mère Boss et la personnalité TV Mama Doris Lema Fumu na gaz balobi pona nini te merci na ingénieur Meti Tima Azalaka on a toujours à son poste na kati ya la personnalité TV pona kozwa ba image ya bien obozomona katango nyoso avec Vinicia votre humble servante balobi merci il y a trop. Donc merci il y a trop nabino nyoso oyo bozali kolanda biso. Donc biso tozo koba kosala mosala tolobi ti mosala biso tozo sala yo lo fundunga lolendo ya epelele ba charge ya ngonde to pesi bino kota ozala jamais déci.